députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes mardi, nous sommes les 15. Le 15 juillet 2025 en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bisika, Congolais, Bakutanaka, Izana, Kachama, Solona, député. Nous sommes là pour nous informer. Bino, Bamakambu, Makambu, Ezole, Kanambo, Kanabino, Ezole, Kanakinshasa, Ezole, partout. Nous sommes là pour vous. Nous sommes pas pour vous, Bande Kolongai. Nayoti que Kagame Azo Lukaku Tanina Fati en informel. 2 émissaires envoyés à Fati. Solo Lanine. Masolo n'a de pité. Masolo n'a de pité. Le pasteur Godem Poi a commis na Goma. A commis Mamanduki. A commis rebelle. Ndenge tozolo waboye. Bamona ki aleki nzela ya kuna akeyi likolo ya lupangu na ye. Vous voyez que ce dernier temps, l'actualité est à Owan. Pasteur Godempo, Pasteur Godempo, ça va dans tous les sens. Bande Kolangai, information, ceux qui ont en Lobaka, ceux qui ont en Kinshasa, la capitale, la moindre des choses, ils ont information, au Tuni, après au salé analyse. Le pasteur Godempo a pesi ultimatum na chef de l'État. Version Zaïbélé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ngai na salinine. Na lumbo. Fallait-il parce que batumisu babenga jika ozo betakara makamba Godempo ozolo bate ainsi de suite na lobby à un certain niveau l'expérience et tozana ngona musala mieux vaut na luka mukolo likambu ceux qui n'a été je fais les commentaires je vis un extrait sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je fais? Je les cherche. Surtout que na yambaka sur ce plateau. Qu'est-ce que j'ai fait? Na luki na bengi na kanisa chike numéro ko zala soit éteint mais na yiki quand même eleki na lobi mo honorable président pasteur professeur ngana zozela yo abi problème ezate je suis avec lui. Honorable président, bienvenue, bonjour. Merci beaucoup honorable Eliezer. Bon retour au Utigoma. Moi na mokolo Ramatou molé. Ramatou molé. Oui, mais ngai naza surpris à comment on a eu parce que j'ai vu déjà sur les réseaux sociaux. On a mon qui bâti titre mon Godem pour déjà à Goma. Bon, peut-être ba moninga na kindokite. Ngai na batata ba mama bandeko citoyen. Nazala kisasa. Bolanda makambo yo bozako yokate. Biso ngai nazali ko sala politique pour être mboka na biso kende liboso. Peut-être bat ba mona ka biso boye bakanisa ke to koebio na politique te. Ngai expérience politique na ngai ya liboso. Na bandi yango le 25 avril 1990. Nazala no étudiant Maréchal Mobutu auti ko sala libéralisation na ileko wana parti zaka moko IDPS. Ngana zo chance ya que ma tante que je salue à Dieta nanda kunaye des places ba réunion ya liboso ya IDPS Salama. Nous sommes le 25 avril 1990. Un jour après? Ouais. Donc biso toza chance ya kokutana na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ba professeur Lia Oueboa, ba Vincent Bwankem, ba Kibasa Maliba, ba Kapita Chabani, papa Kapita za vivant. Ba Proté Lumbu Maloba. Voilà. Donc c'est-à-dire voilà ngele. Donc c'est-à-dire ba toana donc tozo moi chance moke tozo li nguba papa atie alongoli nguba na loboko yope otie. Donc tozo moi éducation politique. Donc biso toza pas tout ça la politique te pona ko somba sapato
pour na kosomba cravate soki sapato soki cravate koya eya mais mboka ebongana. Alors tant que voilà. En 1993 engagé nga na douane na comme fonctionnaire moyen na sala lisusu politique ezala quitté parce que c'est incompatible. Na 93. Na 93. 1er décembre 93. Ndé na sali 30 ans ya carrière lokola fonctionnaire. Pourquoi na bandi wana? Eza ke ngai na kota na politique ndenge batu bakota kango ya kofinga batu te. Au-delà ya moi moke on a ça na économie. Na zonga na première année à graduat. Na banda ko la science politique. Na kenango tetete tina doctorat. C'est-à-dire que ça les langa ya politique na ko sala ngo lokola batu nyonso te. Il faut na sala politique pombo kana biso kende liboso. Na makambo batu ba yebisi bino ete Godin po ya lobby a commis rebelle. Bande kwa na bana problème na français. Problème na biso ezake biso tolobaka français mais raisonnement na biso ezala kaka na ba mino kwa mboka na biso. Voilà, c'est là na lingina pesa yo maloba. Oui oui. Soki na bengi yo pasteur Godin po parce que yo moko loba nanga o préféra ka ba bengo pasteur. Voilà. Par rapport à d'autres titres. Oui oui. Depuis maintenant, je crois 3 jours, je ne sais pas. Ezana vidéo na yo est commis viral sur les réseaux sociaux. Nakata vidéo wana, les Congolais, je vis même les proches, y a ba rebelle, bazo poster yango, bazo poster yango. Il y a 2-3 propos oyo batu bayoki yango malamu te na lingi soki bayoki yango malamu te soki ndenge olobaki ya liboso olobi soki bozomona batu kuna oyo baza na ba rébellion kuna eza mpona makambo wana ya mibale olobi ke soki ozalaka pasteur te mbeloke Goma. Les gens condamnent ceux qui font des rébellions. Il faut commencer par condamner ceux qui provoquent les autres. Vous pensez que si je n'étais pas pasteur, vous allez me voir moi aujourd'hui à Kinshasa ici? Mais si je n'étais pas pasteur, vous m'auriez entendu à partir de Goma. Mais je ne veux pas le faire, mais je préfère vous le dire. C'est toujours bien de condamner les rebelles. Mais avec des choses comme ça, qui peut accepter ça? Bah propos Congolais balobi au sali apologie, namoni même batumisu balobi, il faut l'interpeller parce que même par rapport à intention. Le troisième propos, Esaïa que depuis 2 semaines, ultimatum na chef de l'État, il y a que Asalango, ceux qui a salité, bon, tu éviter ceux qui ont salani. Bah propos Misatouan, est-ce que vous avez confirmé yango ou bien Esaïa et le Gomsus? D'abord, merci beaucoup na makamboyo lobby. Malade eza na Congo, eza que émission ya 1 heure. Mutu akozwa mwa 2 minutes ba kata na baka songa mbunga mikolo yo yebika songa mbunga te ciseaux d'or o ya OZDRT. Mais au moins mutu azu azo s'agiter na yoki c'est pour intimider les gens. Honorable les émission ezali à 60 minutes pour peu qu'on ait été éduqué. Mutu amaela kolobate na landana no émission ngo e banda koloba iloko nini. To bandana no na likambo yake oyo makambo oyo nde etinda batu na rebellion. Ngai na yo toza ba membre ya Union Sacrée tozo soutenir président de la République. Depuis président abandi musala oyo azwi kimi ata mokolo mokote. 2019 crise énergétique, 2020 corona, 2021 guerre russo-ukrainienne, 2022 bitumba ebandi na Goma. Ngai na gérant mamuke ville ya Kinshasa. Président Nabiso, il a dépensé au moins 2 milliards de dollars pour la makambo ya guerre au Izana na Goma. Avec 2 milliards de dollars, tokoki ko bongisa banzela nyonso ya Kinshasa sili tokoti bandundu. Alors,
il faut protéger le président. Plus on ouvre de front, président Azamoto, à cause de la terre, vina mandat mobimba zalakaka kobunda akotonga kan. Toli na pesaki na bandeko bazako boka biloko batu nanko. Ezalaki ete makambo bozo sala bolingi président te bolingi botombo kisabatu. Est-ce que président y a cause à la peine attend oya vandita azotonga kaka il faut kaka mbongo nyonso ekende na bitumba. Pourquoi na sali yango? Ngana za pasteur. Nga politique na ngana sala kango na Bible na pembeni. Donc na sala ka politique pour na sepeli sabatu. Nazali ko soutenir bisonde bato baza ko soutenir le président à 1000% sans intérêt. Yo yebi tango Goma ekweyaki Bukavu ekweyaki bao baza ko zomela ngai oyebi babanda matasusu na oyate. Oyebi mozo sala sambla. Oyokaki susu fachibe. Lelo tango bamoni ke biso bato défendre accord linge bana ozonga nde baye ba opportuniste. Donc en tant que pasteur, il faut na prévenir batuke. D'abord tango yozo buka banda kwa batu. Batu wana bazana mikanda na bango batonga pe babitongela mwanzate. Batu babitongela mwanzeze le comme sous. C'est-à-dire yozo salage batu balinga présidente. Mais il faut na pekisa yo na kotikelo tante. Yami balé oyebi yango. Ngai muto apesa ngai brevet ya stratégie militaire. En 2019, il président Fachi. Non seulement que a fait un brevet, mais chest de wana parce que biso na elokoto sali ba école ya chest, ezaki ba français. Ba arrêté nangai lokola motu oyo akoki koya ko tangisaka wana na ndenge na cadre ba conférence, ba benga ba maître de conférence. Na ba jiri na bango nyonso tona ba mikonzi presque nyonso baleka wana ba yebete na jiri na ngai liseke zalaka te ngai formation oyo na zwa oyo brevet oyo ye diplôme oyo président de la République apesa ngai nazali spécialiste à économie de guerre na économie de guerre tolobaka ne faut pas tout le temps exposer l'armée aux guerres, ne faut pas tout le temps exposer le président aux guerres. C'est ainsi que comme on a na Nations Unies, ils ont na eleko bazolo ba ODD, objectif pour le développement durable. Ils ont na 17 piliers. Ils ont été les Nations Unies. 16e pilier na bango balobaka mboka oyo elingi économie na ngwebuta. Pesa na bitumbate, il faut éthique et injustice. Na ibi baike bakolanda biso baleki biso même na mayele. Kota na Google beta ODD et à Nations Unies, il faut que la qui sabato était ceux qui besoin na injustice, c'est que bolingi président na bisote, bolingi pe mokil na bisote. Mais lokola bato babuka kinda kunangai, tango ba moni ndenge esali soni, groupe wana nde basombi ba media, eza batute, na ibije, yo nanga te bije ndenge zalaka. Ba pesi ba moi journaliste mbongo ba moi bato nde eza bato bazolo bate eza ba journaliste ba pesi mbongo to yebi ekokata nango tango mbongo kozala susute. Alors entre muto yazo yebi sabino ke injustice bozolo ke le président makambo yo yebi bato bazo yima likolo bibukela mwanza oyo oyebi yango mozo sala sembla. Donc bato bazo sala makambo na population yi président na biso ngai fona zomela bango. Donc c'est l'enseignement pédagogique de dire aux gens que président Abundi mingi toti que le pétan a tonga. Président ko sala demandate kaka bitumba mbongo ezo kende kuna même batwana baza ko finga. Alors nawo balobi ya ki alobi si je n'étais pas pasteur vous m'auriez entendu à Goma, je crois que c'est un problème en français. Nalobi te ke naza maile koleka baninga. Le mot si en français, c'est une conjonction de subordination qui introduit la proposition subordonnée. Matière de la 2e année de l'école primaire au collège Boboto. Ce qui m'ont lobby en français que si je n'étais pas pasteur
vous m'aurez entendu à Goma, ça veut dire tout simplement que je suis frustré, mais mon statut de pasteur m'interdit de faire la rébellion. Alors, ce qui m'auto ayoki français mabe, parce que mabe na biso, ngana lobite kana leki baninga na maele. Mabe na biso en Afrique, tolobaka français, tolobaka anglais, mais toujours raisonner toujours na bamino kwa mboka na biso. Donc c'est pour vous dire que Matthieu na pesaki ezali na fondement biblique, il y a que ko bota na bato babiloko nde bota ka baguerre. Moi j'ai étudié toutes les guerres du monde. J'ai étudié toutes les guerres du monde dans ma vie. Tozonga na première guerre mondiale. Et ça qui est moneni babomaki archidique Ferdinand. Et bomi guerre. Deuxième guerre mondiale, frustration. Ngai en tant que pasteur, en tant que stratège militaire agréé, il faut naïbi sabatu ke ko sala ka boyete, ta la place et comme ma biso. Mais ma kelele o boyo ki kwa et ça les population te nayebi bato babukinda ko ngai na bato ya miyibi o nyonso na zomela kawa basali liboke e bani le note o ezamba la mibale oyokaki nungu awa balobi o Cour des comptes a bémissi rapport que Godin pour yazwa ki millions ya l'état. Même équipe. Basali kop na bango bache na rapport à Cour des comptes balobi tia kombo na ye parce que zo déranger biso na matin na ye contre moyibi. Nzamba la gate place bazo sala likita na bango moko na bango abengi ngai. Alors, tango na yoki yango mbala moko na bandiko zomela batu ya Cour des comptes na nini na media nde bazongi sima. Babi bachaki na rapport wana ke na mois de mars 2024 hôtel de ville chaki million na compte ngai. Mais babosani ke banque ko sarate. Babimisa extrait bancaire baibisi bango ke boluka eloko mosusu. Ngai naza ko yebisa yo. Na ko continuer côté contre Moyibi. Batindi batwa bonanga des reprises. Mais na ko changer te. En résumé, nga nazo soutenir président de la République, nazo soutenir état de droit. Na ko lingate que pendant que nga naza na union sacrée, membre moko union sacrée, abuka kamibeko, ezali ko yokisa président Faci Soni. Na ko lingate que na suka ya mandat ya président Faci, baba na ko landa ye que sous mandat na ye abuka ki mobeko boye, abuka ki mobeko boye. Ozali nzengene ke na ngai. Na eleko na ye ko adhérer na union sacrée na hôtel intercontinental. Luka ministre Sylvain Mutombo, ministre délégué na biso à défense, on a pesa mbote. Tant on a signé adhésion na ngai, ba yeko tuna ngai ba lobi au koti union sacrée pour na nini. Na lobi ngai na koti union sacrée parce que na yeko soutenir le président Tshisekedi. Mais mutu nyonso akoyibawa. Mutu nyonso yakotosa mibeko ya mboka te, akokuta na nga na nzela na ye. Donc, mutu alingi président de la République, ayiba kambongo à l'État. Soko moni mutu, azo yiba mbongo à l'État, alingi président de sécurité. Soko moni batu bazo telemanambo, ville où na plus de 20 millions d'habitants. Bozo buka biloko na désordre, c'est que bolingo tombo ki sabat contre président. Alors bon on a peksa bangote. Na beaucoup sepe bolayi boke bandeko bangai, batata bama bandeko citoyen pe citoyen. Godin po yazana gomate. Godin Poy a Bomarabatute, mais Godin Poy a Télémelaka Mabe d'où qu'il vient. Voilà. Je reviens parce que Batobazo Landa Bisso, pasteur Godin Poy, en disant que si je n'étais pas pasteur, vous m'aurez entendu à Goma. Est-ce que la façon de encourager Tebao Bazakuna qui prétendent, parce que ce que nous avons appris, parmi Babiloko Nanga Azobomela Batokuna, Ezama Kambuya Kare Minye Naye, O Ezalaki, Nenge Tohokaka, Kare Minye Naye, O Azaki Koliaka Yena famille Naye, Lelo Batobazoku Fakuna. Est-ce que Zako Keminanzela mon côté, Nanga, parce que même la parcelle, Nako comme la parcelle, parce que j'ai une vidéo ici. Parcelle les Ayayo. Nazo kende sur Makambu, Tokokoma Sim. Makambu yake, est-ce que Zana Mikando, Zana Mikandate, on va y arriver. Nana Komigunate. Passer les Ayayo. Mais en disant ça, est-ce que Ozomona Teke, Olobika Nenga Moko Tozo Konane
basango bato ya SCC oyo bazali deux fois ko bénir bato baza kuna na Goma, parce que je vis que votre vidéo a beaucoup plus profité aux tueurs qu'aux Congolais qui sont ici. Nzamba pambula yo landa ba statistique ya monde nyonso. La RDC c'est parmi les grands états croyants. Landa ba statistique ezala ba étude des Nations Unies, ezala ba étude ya CIA, balobi République démocratique du Congo ezali mboka o batu bazaka na boyambi mingi. Tango moto aza koloba ete si je n'étais pas pasteur, je ne l'aurais pas fait. Il est dans un pays de croyants. C'est une façon de dire aux gens qu'un croyant ne fait pas cela. Première explication. Mais et celui qui a kawanate, bakati ce qu'on a nata na pesa yope séquence mususu au côté sangona nini. Parce que c'est un peu simpliste. Il y a émission, il y a 60 minutes, au Katikati, au Sali des semaines. Ce sont mes adversaires politiques qui l'ont fait. Moi, je m'assume, moi, je ne suis pas un poltron. Je m'assume dans la vie, mais montage, ouane salami, na batu bazako yiba mbongo ya l'État, on a zomé la kamikolo nyos, na ba adversaire politique nanga, yo za politicien yebinde ke salamaka. Est-ce qu'on dit ma jour mosusu penza to émission na mobimele kana chaîne na yo. Toko solo na ibikeza te na ye kimaki awa la région tindaki kunate parce que j'ouvre une parenthèse, la chaîne où le pasteur Godin pourrait passer, c'est une chaîne qui appartient à Joseph Kabila. C'est une parenthèse, je referme tout de suite, mais je vous reviens. Mais je l'apprends aujourd'hui. Mais je suis surpris que tout le monde passe par là. Il n'y a que le passage de Godin qui dérange. Bon, je ne parle pas. On l'interdit pas aussi. J'ai vu même les patrons de l'Union sacrée qui étaient passés par là. On l'interdit pas aussi. Parce que, on a souligné Yango. Non, j'ai compris l'exploitation malsaine. Oui, vous en avez raison. Pas seulement ça, mais Ngai, Nalinatali Saba Congolais que, sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Bakataka, ba chaîne de télévision à Batouté, il y a une liberté. Sous Kabila bazali ko kata France 24 RLTV Place nazali ko sali pa Lumbala tongo midi poko bazali ko kata yango, mais au moins à Kinshasa on a Télé 50 qui appartient à Joseph Kabila Kabange qui aimait Bakeko Tali Sanga Média moko en ligne qui appartient à Jean-Jacques Mamba bazali même ko zo déjà mbongo bazo pesa mbongo na ba structure moko, mais mbongo wani soki ndi pas Jean-Jacques Mamba. Il y a des fois ba chaîne ba internet chez Fati bazoka tangote nde on en ligne. Mais je reviens sur ça et pasteur. Maintenant, au lobby ba kati basali montage. Avez-vous porté plainte contre bateau basali montage ou bien? Mais n'a pas porté plainte. Si par exemple j'ai dit ceci. Non, j'ai dit ceci. Ouais. N'a pas porté plainte contre bango pona nini, parce que bango ba lobby pasteur à part émission na yo ezana site mobimba moto ya bonne foi problème eza ke eza moto ya mabe na ebiso groupe ba semisi likambwana eza ba miyibi na kotika pe côté contre moyibi te, ça je vous le dis na kotika te na ko permettre peut-être que pendant que président Fachi azana pouvoir moto abanda ko boto la batu biloko na ko permettre ngote parce que image oyego kendeza président. La meilleure sécurité dans la vie, c'est l'intégrité. Nengo monaki Jésus azoya azolo bake, monguna azoya mena maboko na ngai eloko na ye ezate. Souci na ngai ezali ete batu batika moyibi pe tozala na culture ya ko respecter texte nde héritage ya biso basusu. Ata lelo na koma chef wa parti na ngai, mais je suis le pire produit de l'IDPS. Je vous ai dit que je fais mes débuts en honneur à l'IDPS. Donc Bisso, papa Etienne, papa Kibasa, papa Liao, papa Bakengo, papa Kapita, Bakengo, Balakisa Bisso, état de droit. Donc, tant on a sola qui n'a bande ko ya chenwana, balobi non. Wana eza biloko basaka ne bosaka pona ko annoncer émission, pona ko benda attention ya bato. Mais mutu ya motema malamu akolanda soko landi na émission wana na katikati nazali kopesa bato tolike totika ko bomana. Voilà,
Donc, au moins, place aux yeux raison, na comprendre que ba émission non se passe à la Congo partout. Ça, au moins, aux yeux raison. Parce que Motoko ya a bendi a sali menga na mesa na ngana makambo to yo na biso na ba Congo man. Depuis bandaki na bana otika na ngana la bibi na tika ta ele ka to solo. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ceux qui va consolo li kamonzamba boya yo. Mais non. Moi, vous le savez. Ngaina yonde batu toza bitumba ngana yo to bundaka na assemblée tango batu baso sakana na président Fachi. Nana kota bitumba wana. Non, kokala ko yeka sonité na ngana yo babagaro to bunda na to bunda na assemblée tango batu basakana na président. Batu ngambo yo yibi wana. Nana tema. Non, il faut yebisa bango ko sekate. Tango ngana yo to bagara. Donc tant on a la source que ceux qui passaient étaient à l'obaki. Au lieu de qu'un jour, nous avons sakana na président na assemblée, au moins on a na yanduka. Donc quand on a opportuniste, bien on va tout boker neki koluka déjà misala na goma, boyoki ke lipa ya bozonga ba sakana nanga. Eh. Otika baje wana. Voilà, parce que donc banakin, ngana yebi makambo ebele, makelele bozoka na réseau ezabatuté. Eza association ya bato baboki ndako na ngai. Parce que balimba désorienter l'opinion. Bami binyo so akala na ya lelo o penza na mesana penza ko kambika. Donc basali léopard na bango. Yango monika ate na lobi no makambo po esila na zonga gai pa na biso. Mwana mokolo pango. Voilà. Na limite te ça et bakoya ko kata susu. Na lobi yango po na ko sisa makambo na zonga pa na biso wapi na to komi wapi pa ya mwana lokolo pango honorable Eliezer. Ah mutako katakata zala wati. Voilà. Même ceux qui ont katia ko zonga sango 20 fois. Voilà. Merci. Na lingi to épuisé point wana parce que j'ai donné 3 points. Et on va reprocher la vidéo répondre à Liboso Yami Balé mais Yami ça te répondre était est-ce qu'on peut ça qui ultimatum na chef de l'État il y a 2 semaines et que papa on donne de l'ultimatum à un président bato na bana maboma na mitu na bango bendeni OK ne peut c'est ultimatum na président zo gérer 100 millions de personnes yo mutu moko pona ndako na yo moko OK ne c'est président qui n'a pas fait ultimatum il y a 2 semaines mais c'est fort. Donc esprit ma bega moi esprit Judas Jésus contre Barabbas hein tala yo ala ça yo oyebi lisolo Jésus contre Barabbas donc Jésus mutu malamu mais bakadia balobi Jésus te Barabbas OK donc ça ultimatum na président de la pays Massana non je l'ai jamais fait ça ce sont ces petits voleurs qui vulgarisent ce genre de choses. Voilà. Si on a na lingi tozonga ce qu'on a dossier à Lupango parce que il faut to polémique sur Makamba Lupango. Il y a l'opinion, j'ai une vidéo ici, je ne connais pas la personne qui est dans la vidéo, nazo pesa yango ou bien bakotie la biso yango qui est allé sur les lieux. Parce que ngana kenda qui place wana tellement que je ne sais pas identifier la parcelle et à côté l'unité, je ne pouvais pas. Mais je suis tombé sur une vidéo oh bato bazo expliquer que yo motoyebi olongwa na lupangu na yo otonga na balabala mais comme on veut agrandir bazo ngisandela ndenge ezalaki ils étaient obligés la vidéo est là na lingi to solo pardon to solo s'il vous plaît to solo alors to solo cette vidéo on explique que ba voisin nyonso ba respecta mindelo ya balabala yo olongwa okota na balabala pour agrandir la parcelle. Quelle est votre réaction par rapport à cette accusation? Bakosi donc ça yo moni soki muto oto oboma muto abanda luka ba raison o muto ngwa melaki diamba wazaki na nyongo ngai mais ezoti ndo boma muto te na droit cadastral ya mboka na biso ela ezana iloko bapenga plan cadastral. Dans un plan cadastral moko ya ba année 60 soko lingi tant ba ko sala montage peut-être ba ko la kisaba oui comment na ke plan cadastral on est comme na jaune na ba année 60 donc na 60 ngana na botamite plan wana ezalaka déjà lupango wana ezalaka déjà muto atekeli ngai
oyo atekela biso esika wana aza ancien ministre ya Mobutu sous na ntango ya Zaïre. Nde eloko mosusu nayoki balobi me oyo alobi pendant l'époque de Mobutu ce n'était pas ça. Non, dans l'émission je disais que na ntango ya Mobutu il n'y avait pas de construction anarchique parce qu'il y avait beaucoup d'espace. Bato baza koyela na te bana babisika. Donc moto alobi vidéo wana ayebi mboka mosusu ayebi kisasa te. Omoni allée verte eza boulevard du 30 juin ya ma campagne. Donc eloko azolo bana ezalo kwa moto ayebi que non allée boulevard du 30 juin ayebi que soza comme eza construction anarchique. Donc à Kosi mbalami balé mbalami sato. Non seulement que plan cadastral ezali ya baane on a le bureau en 60 nazo tindelo certificat ezali la République d'Isaïr. Par contre, contrairement ya bao bazoko sawana tango indi ba responsable mosus ba ebisinga balobi non ndako na yo eza construction anarchique tozaki nde na projet ya agrandir nzela. Bina na tuni bango mais soki bolingo agrandir nzela procédure eza ke bobengi motu boindemniser ye sima bofongoli. Donc motu wana eza kaka bato bapesa mbongo wana nasekisa yo ngala kotaka na babiloko wana te me ba service nanga bayebisi ngai babimisi video moko balobi ndako ya Godempo etongamaki likolo ya kanivo me nzamba alalaka te na video wana ezali ndako ya moninga nanga bimwala oyo tozaka na ye na assemblée na barumbu po mona motema mabe tondima nanu ke bango balobi ke place wana canal ezalaki. Donc c'est bango balingi basala nzela likolo ya canal. Tu vois pas que ça va pas, non? Donc soko tali banda ko na ba alignement nango ndenge basala ngo na tango wana okomona ke ngai na famille Dokolo parce qu'en face na ngai za famille Dokolo l'alignement est bien respecté. Bakenda na cadastre ba ibisi bango ke bozo luka eloko mosusu e pa ya mpoi boza na raison te mais batu pona ko salir image ya président de la République bango balingaki babuka yango po batu ba kobomba te yo vozovanda na population nungu eza na mboko ilikolo bibukela mwanza nungu ezali. Il faut avoir le courage de donner la bonne information et na population et na président na biso ayeba vraiment kambo ya nini nungu ezali awa likolo bibukela mwanza et puis banda ko babuka kana gombete poani. Inondation à Kishasa, j'ai géré cette ville. Inondation à Kishasa ezali ngaba maluko bandal na babumbute c'est gourmet. Ba inondation au moni ba rivière, la ville de Kinshasa est bâtie sur une montagne avec une vingtaine de rivières. Ba rivière non sonne comme un fleuve te. Ce que komi ndo ko neto bichakucha ko ezalawa et ko ya ko zwa Gombe. Alors lokola ba immeuble ya biso ba politicien ya ba tombongo et tongami likolo ba kanivana ndezo sala refoulement. Soki mutu azana posa biso to sala rapport to tindela gouvernement central inondation ville qui ça c'est batandilité batandilité ça conséquence c'est-à-dire mayeye tout timir il faut ça nini ezonga soki balingi babuka mais bafongola ba immeuble izalawa bakoyisango baona lokola bapesa kambongo batimbaka bango te mengana ko corrompre mutu te pona ndako nangai. Je suis intervenu sur la question à l'Assemblée nationale. Donc ça dit que au moins il y a ça kabino na maya ndile na problème te soki dozo sala kirage soki sala ba kirage le vrai kirage où on touche les tiadé biso to sala musala tant to sala ba tant to sala kirage à rivière bayaka te botelemi boinange batwa mona bino il faut boke nango tina fond okobanda komona ndenge nini ba voie d'évacuation oyo ezo te pa na epai ezo kweya na bakati ya ba rivière et soki po boyeba ke bo sali vrai tirage à rivière ma était le magana Kinshasa. Quand tu circules sur cette ville et que tu vois qu'il y a des flaques d'eau, c'est-à-dire que tirage de ça malamut. Donc batika bato andili kinya batika bato masina kinya problème eza wana gombe nda kanyinzela makambo bomone salamaki na ndili mayeye tout mir eza wapi eza ba immeuble etonde. Je suis intervenu sur cette question de l'Assemblée nationale. Je crois que la régie va parler le même langage. Nalobaka yango même système akobuka nenge
et cause à la destruction sélective na loba yango. Mais quel est presque Babouka pourquoi bazo sauter mususu? Voilà. Honorable président, namoni tozo mata tozo kita. Na kotsaka question orale avec débat ndenge na lobi o bobo ya ko aligner. Mais likambo eza musika te. Tozo la inondation na Kinshasa na ba érosion pourquoi? Parce que l'État qui devrait exister dans ces domaines n'existe pas. Depuis Mobutu Akenda Totonga Siteni. Bisika nyonso eza kosala COP, bisika l'État, ba espace vert, ba servitude, topesi ba indien, ba libanais, ba tongi ba cité na ba immeuble, bokaboli ba appartement. Et la conséquence c'est que même temps où bozo laka kobuka wana bokobuka bisika ba congolais bazali, bokobuka bisika bino bozo ba appartement te honorable président. Mais il y a un autre tour. Yo lobi que bazo buka kapona batu misusu. Tozana kitambo. Na kitambo wana tomoni quand même na yoki que parmi ndako babuka qui y a même une maison de général, il se pourrait. Mais bon, je dis ceci, ngana lobite landangai. Ngana lobite ke bakobuka ndako nangai te ngala zanani. Mais okobuka ndako oyo ezali construit légalement te. Ça je wana na kolinga te. Mais la légalité, mais ceux qui va coûter que au Tonga par exemple, bon, ngana na combien sika ngote bien qu'ils appellent 1000. Alors, ceux qui va coûter, je peux exemple na place wana na zoloba ya Kitambo, j'ai vu immeuble mon ko balobi et tikali wana jusque là. Batongi ka ngo zoloba mai wana, batongi ngo likolo ya mai. Ceux qui va coûter que au Tonga na rai. Tonga na mai. Ngana ça concerné te. Wana ko mbaka na bino. Même ce que okuti ko tonga na rai wana. Avant ya kobuka, on doit d'abord sanctionner bato ba pesa batana ba mikanda. Et ça cop pour ça cop. Donc au moment que bato basaka mikanda na basimaka bangote. Mais ngana za na kawana te. Donc d'abord ce que moi na kishasa ka oyibiseke babuka aller verte. Oyibiseke au moni aller verte hein. Et ça boulevard du temps toujours ma campagne. Bon nguma na sima wana non nguma wana za principal te mais kasi ngana za croisement aller vers nguma. Donc na tango tozo kola sima nyo soit les aki vide. Ezali na école moko président Mobutu banda former ba chauffeur na eto bana bengango Ecotrans. Batu wana nde baye na nini et c'est tellement clair donc yo za kamuto banquette te kene na cadastre. Ça m'a plaisir wana. Donc batu wana tango bazali ko boto la batu babilo ko batu ko buka batu babilo ko batu nanko bazali ko créer ba frustration, c'était cela le message. Voilà. Est-ce que pasteur Godin Poy olinyo lo baki avant babuka ba informatique? Bon. Na yebisho que j'ai déjà saisi le président. Na linko beta sous le solo wanate parce que obimaloko na zo sale chantage. Vous me voyez moi, bayebisanga ke baye ko buka ndako na ngai. Et moi ne pas le dire. Donc je ne veux pas kokota na ba ekobima lokola olingo bimisanga ina discipline on a lobby. Moi j'ai dit que na sina saisir le président de la République, na lingi susu ko beta lisolo wanate. Mais batu fo baye baboy. Ndako ya ngai eza ya plan cadastral depuis 1960. Rien à voir. Mais les cas on a au moins genre ya okuta marbre anat. Donc mutu nyonso akola na mboko soko komuna ndako kuti marbre eza sora Mobutu. À cette époque-là, la construction anarchique est parce que l'espace est belé zaga koluka lokola lelote. Il y a mis balé. Pasteur Godin po ya tigala kolobate comme rebelle parce que ngana za pasteur na bosaka makambwana te. Il y a mis sato. Pasteur Godin azote ya bato alobi boyi. Ko boto la kabilo kwa batute. Ko buka banda kwa batute o bazali na ba mikanda na bango. Parce que vous créez des frustrations de la même manière. Nazo pe ki sabaoyo bazo boma, nazo pe ki sape baoyo bazo tinda batu bakende ko boma. Voilà un peu notre message et c'est ce que nous défendons. Banani bazo tinda batu bakende ko. Non, bah, je ne vais pas encore kokota na banina na bandi ko kitsa mongongo po ozangate. Mais nazo tuna. Non. Je vous dis ceci. Je vous dis ceci, que moi,
le jour où je suis entré dans l'Union sacrée, je vous ai dit j'étais venu soutenir. J'étais venu soutenir le président de la République. Et je l'ai dit, les archives existent. Que Moutounion soit Koyiba Mbongo, à cause de l'Iboma Teke Potona l'Union sacrée Narotika. Vous vous rendez compte? Et ce qui révolte, c'est que Batu Yakobuka, Basana Gombe, Basakuna Nandilité, Basana Massinate. J'ai la cartographie de cette ville. Neti côté nini à Gombe Bakobuka, selon yo. Non, mais tala na au moins na Sosimat. Moi ba immeuble oyo na avenue oyo Damba oyo so kitatina ba installation régie des eaux. Oui. Mais place wana nde ba tuyauterie nyonso ya nini ya régie des eaux ya pembeni ya mai après Itex na sima Itex. Te o mona na Sosimat wana. Moi nzela oyo ba comment ba ngo soki nini bar mo za Planète J wana voilà. O mona nzela boche makadam wana. Des places tuyauterie stratégique à Villa Kinshasa. Alors, il y a mis balai. Place Foko Bouke, tout au long il y a fleuve. Nga bato régie des eaux bamimanga na katikati ya fleuve na yoka somo. Au moins fleuve les eaux konda ba ibisinga balobi président dans 10 ans pour y battre régie des eaux à cause de la capable ya ko fournir maïté. Mais on sort là où il y a des problèmes. Et ça le kola muto na pota na lokola mobali azo teki na lokola mwasi. Et moi, je sais que je suis victime, il y a complot. Je ne vais pas me plaindre. Ils ont envoyé des gens pour me tuer à des reprises. Vous comprenez? Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Mais je vous ai dit que Bana Congo, biso tozo sala politique pour na ba cravate te. To lingi mboka na biso ekoma lokola mboka ya batu nyonso. Ngai naza ko soutenir président de la République. Mais n'a qu'à continuer côté contre Moïbi. Ngai nazali ko soutenir président de la République, mais n'a qu'à s'assurer que membre moko union sacrée mon côté azo buka biloko batu na désordre, azo boto la batu biloko azo buka mibeko ya mboka. C'est ça moi. Il y a ça témoin bitumba wonga na ye to bundaka na assemblée. Tango batu balinga basaka na président, batu ebele bazolo wana bakota ngote. Lelo bazolo ba po ba monique mouvement izongi bakoto. To yebani. Bobangisa mutute bambongo wana bopesi batu ekosila mengana na TV ofela ya bana benga kaka na zo expliquer waza mato ya ko kasani ni on finit l'émission bongo za bana motema bongo basani on finit l'émission Pasteur Godin Poyi. Oui, mais quand même que makamanda kuna yo penza parce que et balobi même l'église dimanche binaka binité les atimos muke dans ces araki rendez-vous toujours oui toujours na pangala Jésus na la tout ça yo Elezere na pangala yo Jésus à Jésus, nana bongisa yo Congo, nana pambola yo Jésus, yo no du. C'est pas possible. Voilà. Jésus nana pambola yo Jésus, nana netola yo, nana pesa yo beauté, nana pesa yo ndako, nana pesa yo Congo. Bon voilà, on a fini l'émission. Un provocateur. Ôtez la caméra, parce que toi aussi tu débordé. Oui. Dans 30 secondes, on passe un message na bao bazo landayo, bao balanda ki vidéo, et peut-être on lui a que le banambrouillé, on a ba question. 30 secondes. Pasteur Godaza rebelte. Vidéo bolanda ki ba kataki BBC message. Na français ce qui muto lobi si ezala conjonction de subordination qui introduit la proposition subordonnée. Et lingo lo bake muto na lingo lo bake na kosala kama kamwana te au regard ya rana ngai. Donc oyo bolandi ezaka complot batu bazo bundisanga po nazo bundisa moyibi. Na se plenyaka te batinda batu ba bomangai. Bakende oluka nganga bomangai nganga yemo kwa benganga lobisi papa bato bazama be. Donc ngai nazo ibisa bino nalingi bino mingi. Nalingi président na biso. Mais na ko continuer côté contre Moïbi
pe na ko surveiller mutu nyonso azoboka mibeko à l'état parce que tant oya zo sala mabe bato ba komona été bazomona président. Merci beaucoup pasteur. Na oye tikali soki peut-être que na masolo na biso iloba moko sepeli na ngote limbisa biso mais na ba ba sepeli na ba sepeli te nzambe apambola bino na lingi ko convaincre bino te na lingi bino moko bo comprendre makambo na lobi vous allez voir que ezakaka donc ba fitol bato ba kasser ndako na ngai ndi ba pesi ba journaliste mbongo mais biloko wana ezaka nango ezaka bicarbonate et mataka ver moko pesa kanini ekitaka parce que vérité kotika la moko mais nzambe apambola bino nyonso. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Muto ko sabino teke ngana pesi président de la République ultimatum ba ennemi. Merci beaucoup. Un citoyen a pesi ultimatum na mokonzi na yesa la kate. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Na lingaki ndenge na bisaka bino awa ba congolais bayaka awa les rwandais bazo sala diarrhée ndenge na bisaki bino que Kagame parce que la régie de fois bazo compliqué nga ce que je demande c'est autre bon Kagame a komi kolela sanction oh sanction donc sanction for what ndenge bozoka sanction James Kabarebe sanction officers sanction is for what? You are just foolish. Bon, comment on a que Kagame Lumina changé la victoire est entre vos mains. Voilà pourquoi même la prière au Bomonito Sali. Et puis les misara yo za témoin. Banani babunda pona makambo ya akoro scientifique mangana yo ça fait 3 ans. Bukaka archive. Oui. C'est que bon na buka ndanga moko na tongi. Ezaka. Aux a témoin ngai na yo ne bakolo inusa alors je vous assure que malgré ça parce que quelqu'un qui a conclu l'émission jamais voilà mesdames et messieurs il a défini il faut voir que victoire est à Congolais Makambozo qu'agitation à l'est du pays il n'y a rien là-bas ndenge na epsa kibino nanga est écarté akomika kokanga ba photo pour na ko combler. Et l'histoire du Congo s'écrit. Bande konangai ba troublé binoté na ebisa kibino ezala na ouvir ezala wapi les Congolais sont debout pour défendre leur patrie. Tout ce que vous voyez ils ont continué à bâtir des sommations parce que bazana posa bantendre bango basala dialogue ne ba ozoka boya to dialoguer bosi bobomi on ne doit pas venir vous blanchir comme ça. Mais je vais terminer par une petite vidéo. Dialogue est à la autour du chef de l'État. Oui. Nalingi, ezana mwana moko asepeli singa ya seku isi mari misamo hein. Nalingi to si sana boyo kaena après na bisa bino qu'est-ce que je pense. Eza vidéo nangate, eza vidéo na zukaka. Na sepeli na ngona zwa ngona réseaux sociaux bande komoko bazusu. Vas-y. Kanisa mobembo yo sali na Yesu Kanisa motuya ya makila na Yesu pona nini yo wangani Yesu yo pona nini yo ndimi kopengwa Donc c'est la bonne bagage nous souci ami balé parce que c'est tellement intéressant. Moi non. Voilà. Ça il sous à part eux. Nanyazana thermomètre yanko yeba température ya molimo moto. Nanyazana balance yanko yeba kilo ya via moto. Nanyazana mètre oye kola kisa molai ya molimo moto yo.
nani akoki kotimola libulu molai mpo ayeba mozindo ya molimo moto bobele Yesu. Voilà. Terrible. Voilà. Mais voilà. Il faut produire rien. Non, mais il y a un peu de capitule. Il faut voir comment on a assez puissant Marie Missamu. Maintenant, on a autres à l'âge, na bambula Marie Missamu à chaque pays. Je me suis dit, bon, Dieu sait ressusciter quelque chose. Moi, on a autres tous en a colonel et béa numéro 1. Na Gombe, après il fait que na Soukawana. C'est petit ici, na eu place à Zalité, mais c'est pas dit na voilà, mesdames et messieurs, il a fini. Tous ceux qui s'y posent à l'élo, je pense que Bozu réponse au lieu à de gauche, droite, mon colo likambouye. O baloba ki azana goma yeyo. O baloba ki akeko za manduki yeyo. O baloba ki asali apesi timatom na chef yeyo. Je voulu répondre à vos demandes. Il en est fini, on se voit demain. Merci. Merci, bye bye. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.